nataka tuka tuli na poko lelo et na mukana nzembo to puissant. Puissant chapitre 95 le verset 6 à 7. Tutangi na komones masia na nasala. Yakani ete tosambela pe tokumbama tokwea na mabolongo liboso na Yawe mojalisi na biso Zambi ye ajali Nzambe na biso pe biso tojali bato na ilanga na ye pe pate na loboko na ye e soko bino bokoyoka mongongo na ye lelo. Amen bota. Tozongeli pona bokima tolina poko lelo ina mukana nzembo to Puissant chapitre 95 le verset 6 à 7. Totangi na komones masia na nasala. Yakani ete tosambela pe tokumbama tokwea na mabolongo liboso na Yawe mojalisi na biso. Zambi ye ajali Nzambe na biso pe biso tojali bato na ilanga na ye pe pate na loboko na ye e soko bino bokoyoka mongongo na ye lelo. Amen bota. Yawasunga abatela pesa kimia na moto nyonso disposé tant mpona koya kosanjola ya. Oui, place tozwi toli eza maloba ya David toyebi azalaki roi na kati na Israël, na kati na royauté na ye. David azalaki na kati na etumba makasi. David azalaki na kati na difficulté. Mais na kati na etumba o David azalaki nango, à chaque fois ye atande kokende na kati na etumba on kotia Nzambe na kati na épreuve à travers ba Philistins, ba Sadducéens to ba Moabites o bande kobundisa ye. Na kati na etumba David ntango yaki abungi etumba alongi azali toujours na système ya koreconnaître ezali valeur na Yawe. Amen bota. Na kati na koreconnaître valeur na Yawe, David abonait toujours kozala na kati na kosanjola Yawe. David azali toujours na kati na koremercier Yawe à travers ba cantique. Parce que na kati na ba cantique de David abonait koreconnaître Yawe à travers ba cantique. Tout na kati na reconnaissance oye azaki nango, na kati na etumba oye azaki nango. Na kati na monde David atalisi lelo na kati na mukana na Puissant to na 95 alobi toya liboso na Yawe te toyeba na koya liboso na ye na kati na esengo na kati na balouange. Pourquoi? Parce que alobi tozoya liboso ya mobikisi na biso na libanga na biso ya kobika. Alobi ntango tozoposa na liboso na ye toya na kati na esengo nyonso tokumbama liboso na ye parce que ye azali Nzambe na kati na mokili liboso ya banzambe mosusu. Amen bota. Parce que pourquoi David a le babon de tel la casse na mokili banzambe baza ebele ndenge ba Syrien bazaki na casse na banzambe la bango ba Philistin bazaki pe na casse na banzambe la bango na etumba o bango banda kokele banda pe kosapuye na casse na banzambe la bango banda pe kotalisa banzambe la bango etumba oyo bango bazokende pour que banzambe la bango baba kopesa bango oyo ezali victoire. Mais na casse na David accompagnaki ete na etumba oye asala nango ezosenga premièrement ete ayeba kopusa na liboso na Yawe atalisa ye ba difficulté atalisa ye etumba oyo ete emi liboso na ye oke na kokende na kasi na etumba na ayeba kozwa ezali victoire. Na kasi na victoire o David akozwa nde ntango ye azongi akozwa toujours na signe ya reconnaissance pour reconnaître Nzambe oyo apesi victoire, pour reconnaître les valeurs ya Nzambe oyo asali ete ayeba kozwa force mpona kolonga oyo ezali etumba. Amen bota. Alors na kati na ngo nde alobi topusana toya liboso na ye toya liboso na ye na kati na loyembo topusana liboso na ye. Pourquoi? Parce que alobi tozali bato na kati na elanga na ye. C'est malamu ngana yo tant que toza na kati na lobanzambe c'est tozongi tosali retour
na casse na elanga na tata. Alors tant que ça les retours na casse na elanga na tata, ils aussi na casse na biso ete tous à la toujours na signe de reconnaissance. Na casse na signe de reconnaissance, de balobi moto à reconnaître Nzambe à travers l'action de grâce. Oui, na casse na action de grâce, oui, mutakoluka aux avis financiers, mutakoluka et le remonte pour que elle va pour reconnaître valeur ya Nzambe na ndenge à protéger à batelier. Na signe de reconnaissance, to na signe mususu ya action de grâce, le fils que moto azoya kosanjo la yao, le fils que moto azoya na casse boso na yao et na action de grâce, to na casse na bakansi où yao a passé à travers l'homme de Dieu, et na signe de reconnaissance où tazo reconnaître yao na ndenge à protéger, na ndenge à batelier pendant durant la journée, tout pendant durant ya mois. Amen bota. Ndenge pe David azaki na signe de reconnaissance na etumba na difficulté où ezingelié pour reconnaître yao à travers bakansi. Et même que le Lord il obéit à travers l'homme de Dieu. Aïe total s'appelle la casse na yo pour reconnaître yao total la honneur na yao tout ya tout fou comme a diboso na makolonaye tout ya tout sa fermé na casse na makolonaye tout ya tout se milliers diboso na ye na casse na honneur wana à travers bakansi tant que vous yembe la yao bakansi il a composé non na casse na makansi ya mutu mais il a composé na casse na makansi na yao c'est pour aura honneur diboso na Yahweh. Amen bota. Parce que tant que vous na casse na elanganaye, ozoni pour que non aura honneur na casse na mutu na mokili, mais ozoni na casse na elanganaye pour que aura honneur wana epanaye, pour que aura baye vous allez action de grâce na signe de reconnaissance pour reconnaître Nzambe oya bimiso na casse na captivité, pour reconnaître Nzambe oya protéger yo pendant durant la journée, pour reconnaître Yahweh oya protéger yo pendant durant la année. Na casse na tumba na difficulté na mikakatano oyo passé nango na signe ya reconnaissance et ezosenga mtu a reconnaître ezali valeur na yao tant à reconnaître valeur na yao et akoluka kokima mbango ya kobele na liboso na ye et assemblier na casse na humiliation pour que yao a élevé à tobola ye isuso na journée mususu. Amen bota. Alors ça les fort pe na casse na mosambeli tant que yo ozoni na casse na la tata tant que yo on reconnaître ezali valeur na yao tant que on reconnaître ezali créateur na yo ça les fort ya koluka ko rendre toujours honneur à travers ma cantique parce que na casse na bosanjo la ye ndi o ya pande koluka na casse na mokili parce que ya on koluka libota o ba ko pisa honneur ya on koluka libota o ba ko ba na ko ya ko s'agenouiller liboso na ye. Amen bota. Les temps où ils ont la casse de l'Obanza, mais les temps où il y a la dimanche, la casse, la quitte, c'est dimanche. C'est pourquoi ils ont un temps où on a après avoir pour rendre honneur et panaya à travers cantique nouveau. C'est quand les cantiques qu'on a désobéi à, gana autoza debout liboso na yao, gana autotelemi na liboso ya trône na ya pour que tout rendre aux allées honneur. Je mets tout le monde la casse na mokilita au présent à côté pour que après ça aux allées discours, pour que après ça aux allées message na casse na nation, il sait qu'à été montignon pour à s'élever. Après savoir motu ya côté les mains, il sait qu'à hymne national et bêta. Na casse na hymne wana isola ça a été présence, il y a autorité aux allées supérieures na bastignon tout à ce koko na casse l'endroit. Amen bota. Je mets peu la casse, mais autant que la casse de l'Obanza, mais tant que vous participez à la casse, la quitte cette image, tant que vous Lukaka Kose mettre debout à travers cantique nouveau, c'est aux orangs honneur, les bossons yao, les hôtels ça a été aux zones, la casse, la moto, oyo, akila kiyo, dit oui, la koya pour rendre aux allées honneur. Après avoir pour rendre honneur, dit ici, la casse, la bateau, la casse, l'ensemble, va la couvrir, pour qu'il y ait un message ou mon assistant ou d'aller supérieur à d'aller au pays de la casse de la nation. Amen bota. Je m'appelle la casse de la nation autobunga kizila. Je m'appelle la casse de la nation autokina qui la casse à endroits différents. Mais si tout ce que zonga na casse na elangana yao ou que tu rendre aux allées honneur. Alors la casse na ko rendre honneur wana dit voilà to banana na casse na cantique nouveau pour la colapsa été se présenter na casse na liboso ya moto o azali supérieur na biso to se genuer liboso na ye pour que ye ayoka aux allées classification na biso pour que ye ayoka aux allées difficulté au kana to se présenter liboso na ye de moni to fuka makana temps ya prière du peuple de Dieu. Amen bota.
Alors, tant que Fukam l'attend, il y a prière du peuple de Dieu, tout Fukam, tous ces génus, tout mi qui est ici, tant que tous abattements na casse na motivation, tant que tous obunga du jour au jour, c'est que tu y a qu'à se milliers de bossons naïe, tu y a qu'à se génuer de bossons naïe, à travers vacances, à travers l'homme de Dieu, pour que Ali ça aux alis mabunga na biso, pour que Atala aux alis ba difficulté na biso, pour que Aïba la comprise na biso aux alis réponse exacte. Amen. Vota. Alors, ça les fois na casse na Mosambili, il y a qu'à se présenter le bossons naïe, quel que soit pas difficulté, ça va toujours na casse na joie. Quand nous allons se présenter le bossons naïe, se présenter non na casse na détresse, mais se présenter na casse na semo. Ndenge David a levé tout pour ça na bossons naïe, na casse na semo surtout, que tu vas na koyembe là aux alis vacances. C'est na casse na vacances qu'on a, ils ont soulagé biso spirituellement et ils ont soulagé biso charnellement. Amen. Vota. Quel que soit pas difficulté, à travers vacances où il y a ici et pas l'homme de Dieu, ils ont bien à soulager aux alis passe na biso, ils ont bien à soulager aux alis difficulté na biso, toujours bien à cause milliers, pour ces génuels, ils bossent na yao, pour qu'il y ait à élever biso na casse na mokili. Amen. Vota. Alors ça les fois il y a comprendre aux alliés nation aux alliés ligota au bongaki alors aussi les kozonga na casse de la manatata tant yo zongi na casse de la manatata ça les fois il y a koluka ko rendre aux alliés honneur ça les fois il y a koluka ko reconnaître à travers l'action de grâce et na casse de l'action de grâce bataille sinon matérialité mais il y a cause la signe il y a reconnaissance parce que nous toi na casse la signe il y a reconnaissance et voilà mtuana il y a aussi à toujours na ko rendre aux alliés errer na casse. Amen. Bota. Alors, si il y a reconnaissance, tous les gens qui ont été autres mais à travers pour s'enjolayer, à travers pour louer, à travers ma cantique au IAPC, à travers pour ça la massage joli au IAPC, à travers l'homme de Dieu, c'est que tous les signes de reconnaissance. Alors, la casse, tant que tous les la casse, le bazar de tout ça l'effort, il y a pour la signe de reconnaissance à travers Yahweh, à travers massage joli, à travers Matina, à travers Salomon Sec, et ça signe de reconnaissance, nous avons reconnaître la valeur du créateur. Avec Bota, alors créateur, il y a maintenant des ensembles de la casse de l'écolo, tout rendre aux allez honneur à travers vacances, à travers massage joli, à travers Christ cette dimanche, c'est que tout ça pour y avoir ce génie de Bossonaye, pour qu'il y ait un la Koyoka, aux amis, la prière en abisso. Amen. Bota, et appelle, il y a David, à Benaki la casse de Bota, et le pays à Béni, Nanganayo, à travers l'homme de Dieu, pour que tu viennes à Koyaka, au rap, aux allez honneur de Bossonaye, à travers massage joli. Ça l'effort, il y a pour respecter aux amis massage joli, ça l'effort, il y a pour respecter aux amis matinal, parce qu'ils ont signé de reconnaissance pour reconnaître Moutou a battu pendant la nuit où il a laki, Moutou a battu pendant la journée, ça l'effort, il y a pour reconnaître à travers les pamboli, à travers massage joli, et Kozala. Et le malam du bosso na Yahweh. Amen. Bota. Et il y a moyen de garder toutes ces choses pour que Yahweh abatte la apisakimia. Amen. Amen. Libota. Libota. Amen. Pour tous à la Nessengo, Liboso Tata. Après le botika usura. Mimi makifana yawe izali na biloko mutuya ebimi na kati ya tuli. Ndenge David akomaki, ndenge itangami, ndenge ezolimbolama. Libota amen. Olimbolama na yango, yokotangama na yango. Biso bandeko tozali na esika oyo tozolanda to bandeko bakolanda biso na mosika bosenga ya liloba ezali compréhension ya volonté ya likolo. Amen. Bota. Parce que ceux qui compréhension ya volonté ya likolo ezali makambo nyonso ekoyeba nde kozala mpe na kimia o batalisi oya liboso na yawe oposa na liboso na yawe weba nde koyena matondi ya kotonda ye na lisanjoli tobelema liboso na yawe batalisi togumbama. Amen. Bota. Sa grandeur
azali kotangama na bikelamu nyonso na mokili nyonso na tribu nyonso parce que aye na eloko ya malamu. Amen libota. À partir de sa grandeur, il était de comprendre que bayo bayaki liboso balobaki ke toye batindi biso c'est que ya kinda ki bakote. Ayebisi biso kantique moko ebino botana bato bopesa yawe lokumu oyekoki na kombo na ye boya nalika bope bokota na lopango na ye libota amen. Alobi bino mabota na bato bopesa yawe lokumu oyo ekoki na kombo na ye alobi ni boya nalika bokota na lopango na ye. Etant toye lelo tomoni basakoli babimi tant toye lelo tomoni batei babimi tant toye lelo tomoni ba membre pe ba fidèle liboso na yawe toye wa na lopango na ye alobi tant tokomi na kati na lopango na ye topesa ye lokumu oyo ekoki na kombo na ye lokumu nini bakantiki lokumu nini véritable le sang lokumu nini salongo lokumu nini nde oyo tozosala tokosala sous volonté mutu te me tokosala nde volonté na yawe yango sa grandeur ntango aye kotalisa biso abinga na ye na libumba oyo koluka nzambe na ngai tika naluka ye na ndenge ya solo libota amen. Atalisi koya na bokesele te koya na mabaku te koya na makaka te koya na kobota te na libala te na musala te parce que oyo baya na liloba koluka mabota kobala baresistaka na liloba te bakimaka mbala. Amen libota. Linga na yo toye na lokumu nyonso prete toyeba nde komemisa yawe me tanto tozomemisa ye toyebi ke nyonso na nsima ezali matabisi tokozwa na yango na temps ekobeta na volonté na yawe. Amen libota. Abi bokumbama liboso na yawe na nkembo na ye bino bato na mokili mobimba bolenga liboso na ye. Amen libota. Mokili ezolenga omoni meme na baparlement bazoluka liloba ekota omoni meme na bapays bazoluka liloba ekende omoni na endroit nyonso moto akotelemela liloba azali te. Amen libota. Obabi moto akotelemela yango akobomana libanga ya mongwa na nzoto boite makanisi wakotelemela liloba abikolo wakoyiba te kuretire na bato na ye. On a puissance sans babi toya liboso na yawe toye tant tokomi liboso na yawe to pousser cri de joie to pousser cri ya esengo. Amen libota. Après pousser cri ya joie alobi toyeba kosanjola yawe toyembeli bakanti o mokili bayebi te o bato bakompose te bakanti toyemba o Moïse ayembaki bakanti toyemba o Jésus-Christ de Nazareth ayembaki bakanti toyemba o Daniel ayembaki bakanti toyemba o David o Isaïe o Jérémie. Amen libota. On a bakanti nyonso bango bayembaki ezalaki pensée bakanti nyonso bayembaki ezalaki makanisi batali nati bayebi kantike batali elanga bayebi kantike me oyo ya biso ezali motema na yawe na kati na mokili. Amen libota. Ye baye kolakisa biso mobondisi ya ye oyo na kati ya mobondisi amilobeli ye moko te me mobondisi alobeli Jésus-Christ de Nazareth. Yango biso tanto yabi tokotalisa Jésus-Christ de Nazareth tokotalisa sa grandeur tokotalisa basacrificateur to baserviteur to baservante to baponami oyo bayambi lilo
liloba. Amen bota. Or, comme dit ça Yahweh, les gars battent kete mokili ebebaki ekufaki pona biso bato na se. Mais nzambe na bolingo pe na mawana ye atindeli biso Sa grandeur. aye na mai te, aye na bougie te, aye na cérémonie te, aye na vie de prière te, aye peso pambolama te, aye kokanga te, mais aye na lentement sirement kosakola sango malamu. Amen bota. Mais ça il faut te comprendre. Pototo satin bakotindika te. Pototo sacha transport bakotindika te. pototo pesa loyer bakotindika te. pototo offrande bakotindika te parce que conscience ya mutu ezosala ete toyabi makambo ya sete ya likolo. Amen bota. dete koyeba na kanti mosusu tozali na nguya ya mokili oyo te tolandi mpe nkembo ya sete ya olongisaka biso bana na yo lobelaka biso na kati na libota. Yango mona liloba ya nda lobaka. Yango mona liloba kolo ye moko ta visitaka. Sala effort comprendre David azalaki na kati na pasi. Na kati na pasi alukaka kabolena libota o bakolandaka un jour o bakoluka elongi na Yawe. Amen libota. otango ya lobi mpo oya liboso na yawe tokoya liboso na Yawe na kondima. Tokoya liboso na Yawe na misala. Tokoya liboso na Yawe na bolingo. Tokoya liboso na Yawe na komikitisa. Tokoya liboso na Yawe na bopolo. Tokoya liboso na Yawe na kimia. Bayeba komona bakokonfirme bato molimo na Nzambe eza kati na bango. Amen libota. liboso na yawe ya kolatela mbate liboso na yawe ya kobeta tolo te liboso na yawe ya komitombola te me liboso na yawe ya komikitisa liboso ya bato nyonso. Amen libota. parole to sa grandeur to liloba na Nzambe eye na kati ya mokili ezali lipanga oyo Daniel abetaki lisolo. Libanga moke ibeti na stati. Tango libanga ebeti na Stati panzani. tango stati panzani Libanga ebandi kovimba. tango libanga ebandi kovimba evimbi etowi ekomi mokili Mobimba. Amen bota. Oyo libangana ndiye liloba na Nzambe omona mokili bayebi nini. Non, jamais les pastera. La parole de Dieu, jamais les pastera. bayebi tu bazoteya nyonso bazolakisa ekotikala na se ekoleka me liloba na Nzambe ekotikala seko na se Na seko, liloba ndenga, liloba ndeyo, liloba nde bafidèle liloba, liloba nde basakoli, liloba nde batei, liloba nde sa grandeur. Moto ayambi sa grandeur ayambi liloba. Moto ayambi basali na Nzambe ayambi liloba. netandi nyonso na tribi nyonso esika nyonso yokolandalela oyo to ozondimela yango sadi oyambi motindami te ange te oyo awutika Na likolo, yango na kati na ye biso kantu nouveau. Nulle part koyoka na mokili. Bayeba te, bamona te, efungwama te. Amen bota. paster akokosana ne molimo paster akokwena molimo paster akoloba ne makambo lukuta Mais c'est un trompette akoyeba yango te. Amen bota. omilie bapaster omilie bapotre bateya basakola batikala ko se retrouver na septième trompette te. Amen bota. yango biso totonda na esengo. Amen bota. yango biso totonda na esengo tozala na kimia parce que toyambi makambo oyo tina celeste na likolo makambo oyo moto asimbaka yango te. Makambo oyo moto atushaka yango te. Yango mona parlement français baza na posa ya sa grandeur. Amen bota. yango na parlement ya baeuropéen baza na posa ya sa grandeur. bamoni nini bavivre oyo bavivre na kati ya États-Unis d'Amérique ebouge mokili mobimba. seke motu nyonso esengeli areconnaître nkombo ya Nzambe nde liloba na Nzambe. Amen bota. Toli na mokuse yango wana tosimba totia na misala tosalela Yawe na bokebi na kobanga ye ezali esengo. oyo balandaka biso baponameli liloba to bana liloba
na musika to na pene ndenge bolandaka biso en live bomekaka mpe kopartage parole oyo ekende ti suka na mokili bacomprendre liloba na nzambe eza koresiste. Amen. Amen. Bota kozalaka na mawa te, kozala na susi te ntango ozoya kozanga efektio liboso na yawe te. yango moni kuna bakomaki bien nini ekokabola biso na bolingo ya nzambe eza kozanga, eza liwa, eza nzala, eza pasi, eza maladi nyonso mwa ekabola ekotambola biso bolingo na tata ekozala te biso tokozalaka na bolingo na yawe. Amen. Bota tosala effort mwana liloba banga te lenga te partout ozali zwa courage ya liloba sala misala bolingo lakisa liloba na kati na mokili kolo na biso na bomoi akomona na kati na libota na ye. Amen. Amen. Bota so tosali bongo kolo akobatela akopesa kimia na msunikino na molimo. Amen. Balance ezali na kati na mboka ilimbo lingala lizotambola presque na l'église. Ilembwa elindalala, ilembwa ya kukufela, isa ko manifester. Même na kata quartier, sokotali soli membezo bi mama kasi. Amen. Amen. Bota. Amen. Komi na suka pona kozonga, to bi protéger, faut te kimizala. Parce que c'est le Yahweh abatelaka obakima kambango epana ezokende liboso ezali mpona lokumu ya mokili te eza mpona lokumu na yawe na suka na moto kobuka bomoi bwa seko. Amen. Amen. Libota mpona awe lobamaki bien tomibatela baprono na miso liyeza mopesi na kimi apesa kimi na mosunikino molimo tanisa elobi na kati na libota yawe bakimi mbango mpona koluka elobi na yo mpona kosanjola yo Baiba kolanga na musika to ya pene yeba te ko répondre bango na mitumisa mtona mikakatan à travers mutindami oyo tindia wa mutindami teto ange te elomina yo moko ipalpe na kati na libote manifester na mikakatan mtona minyololo réponse malamu ezala na kati na libota na yo to seki bongo na komshiki na reto lobi. Amen. Oboto na tata ezala na moto nyonso.